na Congo asalaka na kati orchestre oyo. OK. Asala na jet set. Asa gola. Mais oh batu msusu oloba avi mayonnaise. Nga na yebi na nga. Elle est là. Cher ami internet, bon en direct, il y a fait un monde acheté, il y a des beaux des fois à Paris, des beaux en plein Paris, toujours en direct de Châtelet, de solo là, bazar pour séjourner en plein Paris, qui conserve Adidas Arena, avec double Adidas Arena, donc après concert Yobikara, photo ba vie na bango, comment va vivre, est-ce que l'adaptation est bien, donc tout sur la peine à bango. Si ma caméra tout d'abord on a Pamela Soleil donc elle dit à match la simbi réalisation et émission oyo bambote à tout le monde au balingara dembo wemo on écoute une émission pour la première fois pour hésiter vraiment à s'abonner au partager au commenter il y a on des salariés et puis ça se courage la mukala tango to olugela bino ba artiste na bino donc bambote na prêtre Abi Rocky Massamba da Silva le millionnaire d'Angola bambote sur Zali tous la gamme mafuta. Donc, il va bien Eldorado déjà sur le marché. Tous les gamme na biso ya déjà photo méga partager en haut na lingara le poso engala. Donc, tous abon na Aimé Lambonda bi dernier fils. Boyoka kito yamba ki premier fils. Ya Jet Set, le lot tozo yamba dernier fils. To solana ye parce que à Bechi Stade, à États-Unis, à Bechi Kikangi yu, Mafuma Dendo, tout ça là. Yem tasala rango mais l'autre solana vraiment la kacha faire monde HD sans plus tarder vraiment Mbonda ya to ya malango la nenga nord Suka ba biso moni moi ça va ndefu te c'est confirmation de la guité na ebisio abi dernier fils yo Aimé Mbonda. Bonjour madame boni bikimi vraiment donc la taille yo taille na ga yango Pamela ba te soki Mbonda odese ozalaka mikuse la taille oh na moni même taille pas Manchekou la Mbonda Joël Manchekou bambote désolé il faut ngaité non ça ra comparaison na moni si Kurikou la Mbonda quand la même taille ezala bo ta famille moko yebiga nde salam donc nzambe ni mutasala mutu zapi na mutu msoza mulai mutu msoza mukuse donc mutu na taille na ye. Donc biso nyonso oyebi kala taille aussi que faut beta Mbonda l'accent mabona na mabona ngai tsambi mabona maboke beba boye ko fa fota Mbonda o musalaka musala o gérango ndeni na gérango moi très à l'aise nayebi que nasalaka moi kisi nanga mobe faut na gérer maboko nanga en pommade c'est la moi nini buitala kaka. OK. Merci beaucoup Aimé Mbonda, merci na ngopesi biso temps vraiment to sola na yo. Première photo ya mona gacha faire monde HD obetaki ba stade, obeti double arena au Kenya aux États-Unis, donc obeti ba aller retour aux États-Unis, mais to lingama to ba parcours na yo en tant que artiste et musicien et à Jet Set. Obotami wapi, okoli wapi, obanda muziki ndenge nini. Tia ndenge o se retrouver na kati ya Jet Set. Ouais, mi yo lo déjà tetala donc Aimé Mbonda aza mwana palin biso bani musique na palin ngana bani musique na palin et puis père na biso ande ko beta Mbonda musique ni bout don na bani no mana ninga palin ba frère na ngai père na ngai papa Remi Mbanza me repose a pe bisika zali akenda déjà on a skaka na ba grand frère na ngai ya Noël Ndiama ba frère na ngai ba Sadam ya Noël wa wera te grand frère na ngai. OK grand frère yebe ko Noël Ndiama na Ndiama pe na kati Ndiama Ndiama ah OK c'est fort préciser la famille ah OK donc Ndiama donc suka wana pesi ba famille na ngai save na nga Sadam donc azali pena mo Brikondo personne madaya donc vient na Blaise Kava pe donc tozala na bango ba teni mo quartier moko ils ensemble on a répété donc il a une formation déjà depuis bon mois wana commune wa ngaza mwana yolo na pesi bana yolo mbote bana yolo si donc kala mobimba quoi na pesi bino mbote bisika bozali bana kasavubu
bana matonge référence ezande kalamu. Ah OK. Donc bana yolo donc il baye donc il se réseau akolinde wana. Ouais. Après na banisco ko développer vie na ngai malembi donc ti na komi dans musique ya ba quartier na ndo beta musique ya ba quartier na banana folklorique abisi na palais ko bimalanga siko no beta na ofukate na musique ya typique pour s'adapter ba mikolo donc oyoka quoi beta pe na ba orchestre pe ba quartier ndizala ka quoi donc ngama uta na palais le monisco makamulu ndi komi boy donc s'adapter ko yoka. Si on est dans l'orchestre, on est musique typique. Dès qu'on est dans l'orchestre, on les gars dans la après quartier, dans la mort jet set, tout les capus à Nimsus. Ouais, na utara na musique à quartier hein. Musique à quartier donc on est à mort jet set. Maman ko longona mbamoko, je sais. Na ça qui okuna. Papa vient to zo mais. Bon na genda ochika. Na genda ngamoko. Ah okenda yo moko. Na ngamo luka vinde zala kaka na kina luki vinanga. Okenda ne beto se za kinenge nini, okenda kinenge nini. Ina kinanga moko. Okay yo moka mama papa fa ya za musala lu musala. Na kinga moko papa fa zala te papa va beta ba temps ebele na ba poto. Mais na on est peu ya ba répétition, na ya ba répétition na tala kaka. Tomba ke jour papa fait pas ya kate. Aye. Ni na kana nani seje na biso mo za kana kala, ji simanto azala wana ni pe na proposa ka été vi fona ya sa test bani na sangate président ana mikili soko ye. Comme ça, on sale aussi, on a la test. On a goûté à Bouddha, on a petit, on a test, on a bêta, grand frère, je repère ça, espace surprise. La taille ne fait pas l'homme. On a ça, yo, kokayo, on a vu, on a événement. Tu m'as vu pas perdre jouer, on va rater. Aïe. Aïe, on a péniné, on va mettre les billets, on a banni, à bouger, on va mettre, on a dit, bon, moi, tu as bêta ça test. Pose à l'icolo. Moi, t'as mou, et puis ça m'a qui on a tout signaler, prise. Pose aux hommes, mais bah, si on bâtir mon wazawa, face à la test. Mina yana, missing on a fait sali mon conseil. Sali, y'en a un tinga mon conseil, na bâtir, aussi parler, na yende mouvement bani. On peut se combattre. Des retrouvailles pour tous, à l'espace du parc Virunga, chez Mama Dina Bikembo. Situé au numéro 10 de la rue de l'Escouvrier, 95 200 Sarcelles, en région parisienne. RRD, direction Creil. Descendre à la station Gare des Sarcelles. Prendre bus 270, direction Villers-les-Belles. Descendre à la station rue des Fers à Cheval. Espace Parc Virunga. Votre cadre de restauration spéciale grillade. Cuisine congolaise afro-antillaise. Ouverture lundi, mardi et jeudi de 17h à minuit. Mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 11h à l'aube. Renseignements et réservations au plus 33 9 55 18 08 68 ou au plus 33 6 12 79 28 74 ou encore au plus 33 6 95 12 64 77. Adresse email julesbikembo@yahoo.fr. Bilei ya bana mboka, ntaba ya kotumba, ngulu, dindon, poulet mayo, poisson tout modèle. Ya kotumba, détente, vraiment cool et en plein air. Oyo, bazanga kate. Espace du parc Virunga, chez Mama Dina Bikembo. Kembo nankembo. Maman la zabater. Oui, tuninga nga tina sina bater, tama tuninga sala buloni tinga sina bater. Abater abeta mbona nga wina beta mbona. Bon, ça va. Okinde kuna abengi pende ko mo frère na ngai Aulu. C'est non. Aulu wala. Aulu wala te ndeko na yo aye ayo sala test. Wala kutaka Aulu wala mtu abeta mbona. Ah OK. Lipe ni kwa serving on pas. Beso mbona baga mbona na te. Nga ina ngala bonzambe. Nga mutalo sambo bani. Mutabeti na album bele yo ko kutika mbona mama ko wendo chamisa pinao. Eza bongo. Bon, non, c'est na yena ngala bonzambe na ngai. Avec na bonzambe. Pour monde pe simbela ngo kiste. Elle est sacrée. OK, yes. OK, Aulu wala pesa mbona après. Na sala test wana prise à lobby qui était collègue na yo
ye wana ye pesa ye espace ya na bandi pe comme doublera ya ulu na bandi na sali pe test pe simbi pe bato babeti pa maboko muke pe bamami moto ya mope mo atali kaka po ye maza rasa même taille pe na yo susu tala kaka papa pe apesi nga pe chance wana tonga pesa nga symbole wana moika muto alingi ngai mama asepe na ngai merci beaucoup papa bi zala wana partie de journée otikali wana na tikala pimba mona milore maleme tumoni pe masolo to betani za banini ba 2010 2010 ko wala ki wana mukuse papa kuta kama de oh nali ba biote o matana kiti te ko beta mbonda mana matana kiti te bandalo na kitaki babulu o regla ki na donc komisko tai na ngai beti wana pe ba sepeli na ngai donc wana mo keseaki mo bimba ba tout bazaka na ti patiente yo bika na 2010 ano kutaki album ni wana kutaki qui est derrière toi qui est derrière toi 2010 qui est derrière toi déjà ezali derrière bima comme derrière na moto na ngwana sikoyo ba contrat payé makambu donc esinga fo okese bima libanda na pe na ye na temps na pe na yemba moko na koti pe na na okese après okotaki esili to na koti esili mala moko pe babi ke presse ya bisinga na micho okusani ni okoti mvuma siko réaction ya ulu wale zakini réaction ye azaka kwa ngaiti te azala ki lo roi yo te yo ute okota na poste na ye réaction na ye pour moto to so azole doubler et ça azala la mo réaction mo photo da franc yo réaction ya ulu wala er bandima ki ona orchestre ezakini bon sepele na nga sepele no kamba mo sepele na nga moni ke o patron yo na wakisa ya bato bandu lutoni yo na nga musala fera sepela na yo ulu wala sepela na yo ba pesa mbona no so na facilité po yo zanani te nga na yiki na nga na bulo na ngai respecting ezalaka donc de patron mukolo kesa ndimi yo na no boya te ipo ndimaka merci soko boya ta musoko boya na mutemo boya te boya bongo te boya kana ki ndeni rebi ke ba juillet tous ensemble. Après 2010, après qui est derrière toi, et là on y a liboso oyo tia o s'imposa na album Olandaki. Et là on s'imposa qui n'a. Bon, kofanda petit à petit, kokola, tema déjà frère Azaki déjà wana Azaki yendi mtando ko beta, tona uzo skota na ngai. Na ko beta générique ya nini ya ko beta ngonga na ya Mama Likelemba boya. Beti na ye moi parti, ya continuer. Et après savoir où tu as qui on a battant nous sur on a ce qu'on aille yo ce qu'on a qui relève na njambo na ce qu'on a qu'on relève déjà ton a jusqu'au relève na ko beta générique ya Mama Nino ya nini ya générique mobile il est pas très ben générique na biso wana générique ba boss générique ba boss on habita wana générique ba bercer boraki ouais OK wana sikone na ngari sikona bandi ko beta maleme wana ko beta attaque titulaire wana sikona ko misko titulaire OK solo do ki se miki ta mina mbunda na beta tuli ba biloko ndezala c'est ça siko elo mo ndezala ya moto monaka drum banda passage nango emsu to monaka emsu solo et sa passage moko boy ce qu'on a linga na ba intro no moko boy o evanda vraiment et binisa papa Hervé ezanje na njembo ni na tsika ba bilembo bebele kasi lembo liboso ngana linga na bike o ma na zonga ndaku na bike eloko yango papa Hervé bina makasi ko po ezalaka nani emena mbuna ngana ce qu'on a linga na yebelo bon na pe na beti ba biloko ebele te ba bilembo zoloba wana vraiment na beti ba biloko ebele nesi na bi déjà générique ya ba boss oui déjà na beti déjà na beti ba biloko ebele surtout to yesu na par hasard pour ba emena mbonda imbonda nsuka masa na nga dupidi ya mboka aba nga deux fois beti na beti des générique wana déjà ba bwaka nga emena mbonda imbonda wana solo bisa mbonda tindi taka digidiku donc saka na kindiku na beti siko ba kriya bwaka yango na beti siko na mbonda to belele emena mbonda imbonda nsuka bakoko balamuka imbonda nsuka donc eloko suka siko oze koloni ngana mutabandundu wapi babandundu ezebele bangana mutabandundu na koto muyanzi te naza ma koto mère naza na musuku kota bandeko nanga feshi bandeko nini naza na musuku na musuku kota feshi kwa naza pe muyaka kota kasongolunda kota pe so la bapesa bana baba BDD bamboti la kiyaka
pour le banni. Ah ben oui, on est obligé, passage obligé. Yuza mutamakambo mutamakambo tobeta mbonda te boneni bakisa ngo ya bato bandu batindo bakisa ngo ba protéger maboko nao makambo zali betu na pesi bino bandeko na mai na kiyaka na kimboka oyo eza mbonda te lokwa mbonda eza te na ifolo bango na munoko au makambo na sepelo fort na botama na kini tena promis tena ngabene na boy na bi ngabene na boy na botami na kini ne grandi na kini ozo comprendre mais so bina nga beta chabola ka sikoyo ndena o démarrer qui t'était aux idées te vous comprenez dans les abongo dans mbonda ezate moi to beta mbonda ezate donc ça na moyen moko kaka bakoko ba protéger maboko ezaka ka opesa ombote la kiyaka ben oui wasomo bon wasomo na lelie mabe asomo oh na mboka te vérification d'identité ba congolais vérification d'identité ah dans les ok, merci beaucoup, Emela Mbonda. L'ambiance continue. Merci à toi, Pamela Dissamatch, Babi Soleil. Il y a une réalisation. Il y a une émission où vraiment, Bambote na dit l'image place aux Ali. Bambote la Guy Massamba. Il y a un qui donc Manjouzi Massamba, na bossalité. Pelé Tafoumou depuis quelque part. Bambote vraiment bisiga bo Zali. Au Betelso stade. Aux Ali qui na stade au Moulagi, plus de 50 000 personnes. Na taille non déjà na habité ceux qui et pendant le vélo nini maintenant Mbonda na 80 000 personnes on va se sentir ndeni on a la gloire to et là on normal au message dans beta na ba foule ba foule on déjà ba stade déjà to beta pe ba stade déjà on ya ka to beta premier stade to beta ba stade na ba nini ba this day ya Fatia betara na kati ya papa to betara déjà moi j'ai escuna makambo ya l'état so ya moi escuna biso mouvement na zaki émotionné parce que nabiki tonga mona zoya na iso banda so di 12 so 10 wana bato miso bi banda ku ba 7 ba 8 bazo kende bato bazo kende na ba comité na so ba comité na ba coachipete ba coachite so to ba fongola stade mais so ku banda ka ide ba formé nga mosiko tono ya na bano limate ke stade wana to kotondisa ngo bongo etonga ya na nzela noka chair de poule noki ma chair de poule ya faire go la bimana nzoto bimana ngana nzoto motemba bimanga nzoto na limate na bi place yo ina machobola kabo place yo motemba bimana nzoto place yo eza la quitter na bisio moi ça mande fou eloko na ngamona mona émotionné na bi non ce que tant to comique et c'est pour benga biso déjà parti déjà ba 14h 13h 14h pour aller na kata stade kuyeba ozoya yo mo mto beta ngamona na te sikota bon mona nde na so les pour fonga no porte wana de kino ki somo yo biso kota parce que fanatique pe na sima alinga kota na ba musicien bato ba futa billet parce que mention na o esalanga na nga siko mto mukuse na kata bato bele bongo na batamilai nabi non eloko esalami lelo nanu tikala ko sala mate donc yoka ata match à vite okota te na kota match à vite mais daki bon te plein obiso sala wana non ne parle pas maboka bando lenga te mais ngono ke émotion na de lengi sanga déjà na bi non chair de poule wana kando bi chair de poule bimanga bongo motembo bimanga na nzoto nakokati na bi non lelo isili siko ko signature ni esprit yango côté la kio na ba ta signature esprit yango côté la kio yo maintenir toujours esprit wana ya obeta kaka parce que déjà on a déjà na ba frisson na nzoto olenga oni mateka yo ndoze sika wana mais siko courage na ona motivation et loko nini et ça là qui est on maintenir toujours courage wana ya obeta ti concert esili na nde bozonga bandako qu'est-ce qui t'a motivé ouais nazaki d'ailleurs motivé parce que tala émotion na chair de poule wana eselenga on a déjà autant epesinga pena courage de l'action que longola fuchs donc côté siko makambo nzoto autant na yaki na matinga bia wana biloko bayake ya ba kusu so basuku ye kasi te biloko matiti donc apesa comment singa moto kangaki yo na bisunga na singa te biso simba biloko wana te. Ok, merci beaucoup. Merci. Voilà ma stade États-Unis après tu es na double Adidas Arena. Meilleur concert de la carrière dans les années.
meilleur parcours wana so toana te fo so la pembe ezala te que parce que na betaki na Paris yo moko mi lobela ba que meilleur concert nanga depuis na kota jet set eza concert oyo meilleur concert nanga ya vie comment ça la pete obeti na Afrique hein oui to beti ba Afrique mais meilleur concert nanga o etikali histoire ya tete nanga za premièrement Paris za Paris Adidas ni mona to double Adidas arena beti le 20 et 21 donc na betano ba nous la bongote ya ba 2 jours bongo à part to beta biso ba salle musu na ba Afrique ya to beta pe stade de Martyrs na mona ba biloko bongo ko ya double Adidas arena ezaki samedi wana ezaki no indonné ouais na mona ba train ezaki na nous boucher pour bato baleka kebele bato bauti par-ci par-là bauti ba Belgique bauti ba nini ba Hollande bauti ba Canada ba États-Unis bauti ba Londres bato bauti par-ci par-là ba Lyon donc ils tournent à Paris bato musu bauti na ba nini mususu zomona donc ya mutu ba yaki ba mindele pozo mindele mutu mwinu ivoirien donc ba sœur à kilo ba vrai chéri ba vrai tonton donc ba vrai garçon ba yaki bato balinga rolata ba kima rolata te on va beti Japon beti fashion abeta mama beta papa beta mama donc bato ba yaki ba tchaki mutu kita donc ba rata pe samedi ba dimanche wana mo tozoya to biso to kendule mais to kena bato na bi mama na ngai oni ngana mono bato sko ba rata ki samedi wana do renouveler sko ya ça ya dimanche bato sko ba na samedi talaka ba boulot pe ndenge za la tous ba okende musu ba tikala mais ki ndona si bato plein de jours wana on a qui ne sengo na tunisa mine sengo do na moni bato belé do tunsuna yo kaka bitala bika ambonda kam te betinga double arena kamisapio na binzambe en tout cas eloko etika na vie nanga histoire na ba mama na mais ça va faire rigoler message mais aussi kazali na si fait comment bisika moto ya mwazali donc ya ozong saka ebele papa umela ozong sele ebele ba coup de chapeau en tout cas nzambe alongola ba inani na biso nyonso biso tout oyo sala bolamu mpona ba famille na biso tokomba jika donc na kata libota na ta jika mo azati ndo moninga na bandulu ba jika ba ebele na bandulu tena ndenge ya famille na nga ndenge na botemi na muchupa mama na nga na bangiama ndenge bangiama ok donc jika kaka ngai donc eme na mbono mto sa carrière autant la monde na ba continent na Amérique to tambo na fort oye sur l'Afrique na Paris na Afrique to koloba te pona ke ba Afrique ta da ebele oye sur la Paris na Paris na Paris do so et sous qui était après Genève donc na otambo na Paris na otambo la par-ci par-là au place nyonso métro tram o nini on na ko ba métro ba tram ba nini ba train tout atambolango donc atavo ya papa Hervé en tout cas nzamba baxelo ebele ya mingi donc ya ko se vanter te oza grand-père oza mutu osala minene na kati ya ba famille bato na bi ko yemba te so lingo yemba papa Hervé njembo yembele njembo papa Hervé na éviter na njembo azaba njembo ebele te njembo ko yemba pour comprendre que ma frisson ane kota ko ma erotala lelo za la Paris ta lelo to sala émission ta la batu ba mindele ba kuna ta la ka espace social nini soko lingo yembele nzembo oyembele nzembo ni lesino yembele ba nzembo azaba nzembo ebele te yo moni ko yembele ko toucher yo ayebike emeso ayembi nzembo c'est ka obulenga tata na bon na oyembele ka nzembo moko njema moko kabi balete si di plateau di désir na mibondi na besenga na yo komisanga esika donc yangona te luka BBC ngana nga chanteur te BBC tala bimisa yango omibombaka bimisa te na bimisa te yo komisa nga chanteur te okoma no chanteur te riza za wana défendre te ngana chanteur te ngana percussionniste boulot mbonda na lobi mbonda awe ezate ozaka la muno baini nanga balukaka nini Berado Prince fera sala nini moto za console bango bazo beta lisolo matanga ebongo pongia makasi isoni ni yoko beta lisusu le padre moto ya moleki bango na oyemba papa umela beta na eloko ya rizena vena nga berado abi le padre alobi na sala nini nga berado na sala nini baini na ngai boluka nini beta na eloko ya rizena na bato baolinga mikolo ozo komisa nga chanteur mbonde eza te kasi siko na osala nini nga na chanteur nalobi mbonde eza te siko apa obetaka mbonda mbonde eza te
yebisanga suka na sani te ngana oyemba te te lo ga ya rize ya suka te lo ga rize ya suka na oyemba suka elo ga rize ba ko si chanteur na elo ga ya rize na ebisio na ebisio te yo wana rize ya gola ba fleur belé yebo ga longola ngo rize ya gola OK pamite si les lots on va parce que on va sérieux bientôt Genève déjà d'ici quelques semaines ou bien semaine prochaine bokende déjà Genève siko nde toza boza toujours na sous-effectif depuis que ya Ilous azate Marc Aous na sima azate malgré bino bomoni ke boza complet parce que ba mission sous à Paris bazo compléter mais base vraiment ezate ya oloba kutu ezate bandeko na biso nyonso oyo yebi tozali na bango bazongi Kinshasa de ya Marc Aous edamba King Jong premier do bango nyonso toana donc ouais bakunzaka do bango tu batu tu omona bango oyo biki bakendaki na okili bake kobungisa basangisa na bandi bakei nde ko se ranger quoi ozonga bayaki na temps oyo azena oyo apesaki bango asejour bapese bango comme ça bakei autant baoya boye toki na bango directement Genève bokela bango Genève donc ozo confirmer biso ke Kunzardo Marc Aous ya Ilous bazala Genève bazala te bazala le padre moto yambo awasala tout pour na bana bazala bien donc bino bomona ke Kunzardo Marc Aous ya Ilous bomona bango batutu oyo mana Kongo bomona bango bazali na ni susu batutu oyo yebiti oyo baza musicien na biso oyo yebiki mwana Kongo Marc Aous te na bien est-ce que ndenge eza boye 10 personnes bakolonga sukini baye attends avec délégation siko ezo ya ba musique ndingu balite ya kanda ndingu ya lisusu na balite ya kanda ya bango tu ndeka ba rando ezozonga lisusu te biso lingi biso makambo bino rando te bon donc to avancer dynastie la minute on dirait et comment ça la boye donc Jet Set akomo bundisa on dirait promotion ya dynastie comme il y a concert Genève Arena boye mais dynastie vraiment ezozonga sima te nyonso dynastie Genève Adidas ba promotion donc ezaka nyonso na promotion na ba parfait koute comme les gars dynastie ba parfait comme les gars dynastie la promotion mais bango tu bana solo dynastie ke bango tu ba mo pepa dynastie on les koti ba Adidas Arena ba Genève banze mona nyonso ba toto tibola ba double toto boka baba nani commune nani Eric Sebane boka ba venanga Berado de Prince Zamunda boka banzembo wa mère na biso Odette Chibambe femme d'affaires un vrai ba chanson ça banzembo bien dynastie eza vraiment donc il peut peler dernière question na biki yo la dernier fils na yambaki premier fils ya Jet Set yo la dernier fils ya Jet Set a fait rigola na dernier fils ya Bagola bon premier fils ya Bagola alega la TV alobi mwana Congo aza premier fils te yo lobini mwana Congo avi mayonnaise grand frère na bino moi liboso ya papa Hervé abi makambo ya sala na Jet Set mutu moko te en plus alobaki na munoko mboka yo olobe munoko mboka te mais yo lobaki yango abi ngeme abi munu metuba na sopeni ana o balobaka abi ye aza premier fils donc mwana Congo atika kolobaki ye aza premier fils yo lobini mwana caméra mwana Congo asalaka na kati orchestre oyo asalaka na Jet Set aza gola mais oh batu msusu oloba avi mayonnaise nga nayebi nanga oyebi te okutaka ete tozalaka na bango nayebi te ya oloba ye azalaka na biso susu te ya koma owelela yango donc yo ozalaka na orchestre te yo owelela yango ndenge ok merci beaucoup pesa mbote na bato balanda émission oyo tokomi vraiment na suka ouais napesi bambote nange ebele na mwasi mandefu nano premièrement merci beaucoup merci donc émission na yo lelo ndo bomi ngai okangisi nga na munoko mboka na biso mais na kolobelo deuxième tour ok bambote nanga mpe na bapesa na 10 match les grands caméra soleil donc ya oloba kutu te donc napesi bambote nanga mpe na premièrement na moto ya yambo esika azali en tout cas coup de chapeau papa bisikoza nzambe azongisa ebele biso ezalaka ici tozalaka na Paris tozalaka avec Châtelet ndeka masolo ezali donc napesi bambote nanga mpe kuna mona ve Berado vie na biso Yves Bonga ya Thierry Gola donc Orly Gola ya Thierry Gola napesi ve nanga Orly Gola papa valinga bongo te Orly Gola merci napesi bambote nanga
na venanga ne chapine na pesipe Christian Tsumbu, Christian Sky Mede Mackenzie venanga Mede Mackenzie na bosani binote venanga Mede Mackenzie na tala mwasa mane Anta Fofana la reine mère c'est ça ba mbote na bino donc ebele na bosana te ya Nika Enga monde visible na bosana Chapija Pana na kati ya Paris na bosani te Aris Sambu Salon Beauté des Stars Suprême na ye wana pe na mona pe nani Chikombungu Alexis Balondo bisiko zali na pe sombote donc le bato leke belé na tala kuna pe ba koto vena ngai nani vena ngai Christian Sila na bosani te en direct de Kin na bosani te Francine Zabolo mwana Panama moko ya ba Ristambo donc ya yebi Francis Zabolo message pour la Genève banabi bozela biso bientôt la calamité Genève ba préparation elingi banda calamité donc makambo za kitoko bana Genève zaka bana Genève tiza pena bana Paris bana Hollande photo kati sara déjà zaka te bana Genève et Paris pesa on suma parfait ba gaulois il faut ba rappeler suma moi billet moi t-shirt retrouvailles moi billet pesa la moi bien c'est ça donc bana Paris bana Belgique bana Londres na bosanité commandant Coustope azali mobali ya tutu ngoi donc camarade ya papa na biso nani big manager JP Mindia OK ya dalango bana na bosani TV na ngai di basket de continent de continent fire basket héritier basket donc famille ka foot mobimba famille ka foot bino tu bambote na bino na bosani bino te bona yolo mutazate na bana yolo la coste mona yolo wala pa kulutu nalobi wala pa kulutu mwana yolo ezambela ngai trésor lumbu américano shula quand même ça va na yoka bana yolo ngona otangela yo vena ngai beto mwangisa na kati ya Canada bosanite masa na ngade kumi na kati ya Canada uzungu bana yolo na otangela yo bana yolo bango wana masa na koste mwana yolo Mike Mosisi na bosa na pe kuna te nani loba yelo ngoloba nani naloba sala naloba di saloba ngoloba nani naloba te la zula mbo te naloba te naloba ero shulei bamote shulei te na ba vena nga baze belé donc evoloko après voloko koko evoloko ba koko evoloko mwana bino yolo yeyo na bosani te pe vena nga Blanchard et tous les États-Unis ya Blanchard et tous grand frère propre le bisco zali bambote na ebele donc bato baleke belé paka lukoko na bino tchenjembo te bientôt là non ozwa njembo d'abord c'est la nzembo emela mbonda comme ça bino tout bokota parce que vraiment émission esili merci à toi Pamela Soleil 10 à match merci pour la réalisation merci na ba frère na ngai surtout merci na ba abonnés na ngai ba nouveaux na ba nouvelles abonnés na linga bino mingi vraiment merci na partage merci na obosa la pour la ngai vraiment to foncé ya toto fila nzazi balobi naka mutu moko Rocky Massamba da Silva les millionnaires d'Angola mafuta ya Eldorado calamité bientôt sur le terrain donc tozala ba musicien ya Jet Set bazana besoin mafuta donc ndenge eza boye ba okende Genève Arena bazwa déjà mafuta na bango ba gamme na bango lo pose sukwama Rocky Massamba tala lo Rocky Massamba na Rocky Massamba lo Rocky Massamba na Angola ko yela bino mafuta wa nini yozo mafuta Eldorado OK Rocky Massamba da Silva na ninga bangola donc bawani tabon t'en fiche toujours OK okadi tokabwani merci beaucoup ciao